alinga nzoto alinga makila alinga motema atikinga pamba sabela eza bashena ye mwana moto perde confiance mawana paye bébé alinga nzoto alinga makila Comment bolo belanga s'il te plaît. Nambandela alenga nzoto amelinga na makila. Amela makila. Votez s'il vous plaît mes amis. Est-ce que vous en avez pour ça amelinga nzoto amelinga na makila nambandela? Leader. Atikinga sa vela. Nambandela. Nambandela. Nabandela. Oui, moi j'ai vu par rapport à mes... Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Yaya, on n'est pas sans ignorer que mbongo ya poto, mbongo ya batu ya libanda ezalaka facilité. Batu basalaka misala makasi pona kozwa mbongo oyo tumonaka libanda peut-être batinda na famille to ba réaliser ba projet oyo ya bango. Kasi na mokili ya libanda, Afrique du Sud, Europe, États-Unis, Amérique partout. Soki omoni mobali azo kabela mwasi mbongo ebele ba $5,000, ba $10,000, ba $30,000. C'est que quelque chose ne va pas. Il y a deux solutions. Soit, mobali wana azana projet, il y a sacrifice, peut-être, entre parenthèses, pour na mwasi wana, to mwasi wana, akangai na mpungu te, ezo pesa mbilinga. Po, mbongo oyo ya pasi, mwasi peut-être mwasi na ote, azaka la copine, $30,000, oui, ça peut arriver na bolingo, mais ce n'est pas du tout chaque jour. Ou soit, est-ce que moi si wana akanga na mpungu te pour si ça mbungu wana mobali yango ata na famille soki royale, famille ya millionnaire, à moins que baza na mbongo ya kokaba. Yali soto kobetela yo esala mibongo na Belgique. Pasi na motema yaya. Copain akabeli copine na ye €30,000. Likolo ya €30,000 ayebaki yango te, mais alingi nzoka a sacrifié ye. Ekomaki na niveau yaya ba nkusu no? Nkusu babandi ko bima mwasi oyo na nzoto ya na Belgique na poto. Somo. Webi yango soki mwasi nzoto epoli bankusu babandi ko bima seke mabe déjà ekoti. Siko esala kindenge nini? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour la baïbake bankusu et uti wapi et pourquoi baneba a sacrifié pour na $30,000? Yango le soto kobete la yo awa na émission ya lelo. Tout ça toujours dans le mois de février, tout ça que ça fait plusieurs années depuis que moko ya ba musicien congolais icône ya mboka King Kester Emene ya kwa Mwambu kwa Ngolo Zonso Atari Wambi akufaki atikaki biso. Lelo nous allons rendre hommage à King Kester Emene ya tokotila yo moins 2-3 interviews sélection d'interviews qu'on a réalisé nous Radio Lokole na King Kester Emene ya dans le cadre ya pour rendre ye dernier hommage parce qu'il y a ça là trop il faut qu'il y ait des gens au basadinzela pour Misusu ba landa. Voilà un peu en deux mots oyo tokosolola na émission ya lelo spécial dimanche. Voilà. Mbote nabino bandeko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance et fidélité
bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi chaque fois to kutanaka ko solo la makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka dingala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbali bosota na biso to senga kana yukaka osabone soki osabone ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na bisote landa biso lisusu na TikTok et pas pour beta Fiston Pelende tata ya Sedek betara Fiston Pelende na TikTok on va apparaître et tu s'abonner pe na TikTok landa biso lisusu na deuxième chaîne oya biso kaka na YouTube awa cette fois-ci on beta Afrique Masolo télévision voilà ya lobaki yango na ibandela soki mobali oui mobali fa kabela mwasi mbongo c'est normal mais soki mobali bali ko kabela mwasi mbongo oya ba excès to lobaka ba montant belé à moins que azala mwasi légitime na yo d'ailleurs mwasi légitime bo ko sala makambu nyonso tout ensemble pour vie ezali ya binomi balé pour intérêt ya bana te yo kali solo oyo ndeko beti solo pas Fiston beta di solo oyo kotanga kutu kombote me beta di solo ndeko esika zali ba ndeko ba yebi bakoyeba awa zali bongo na Belgique mutu apesi li solo oyo azali bongo infirmière ba Fiston beta li solo oyo pona ete ya bandeko mususu soki mobali pa okabelo mbongo belé sala ka pe attention qu'est-ce qui est derrière tout ça tozo beta yango pona kopedi bino papa Fiston nga nazali infirmière na sala ka l'hôpital moko Songolo na Belgique na Bruxelles la qui garde jour moko boye la garde la tongo il fallait que muninga moko remplacer nga ta senga kinga faveur na doubla ki les sous et comme na ba 9h moko ko ba 10h to monika mwasi moko azoya mwasi yango pe ya ba congolaise ba na makambo ici on parle congolaise ya Kinshasa de quoi pesi solo les congolaise ya Kinshasa et talipe congolaise moko ya Kinshasa ndeko wana abandi koya ngala zalaki na ba urgence dans les urgences émergences tout banango omulika moi si moi bakuna aidez-moi j'ai mal au ventre aidez-moi j'ai mal au ventre aidez-moi taliboy to na chariot to benga oni pousswana ya batu malade avec chaise roulante voilà tant qu'on peut mbeni boy ya mo sala ka ndengo wana soki oza maladi oko se forcer so komika pembe l'hôpital boy omona maladi comme makasi okwe tope oza la posa nzongo inene obi yango oza la diarrhée ozo kima mbango so komika pembe toati bomona muso besala maka olingo se soulager masube makasi ozo kima komika pembe toati boka masube comme makasi akosakana te la fille là tant komika amuto zo na chaise roulante wana a perdre de contrôle ba moko akufi voilà excusez-moi akufite a perdre de contrôle akwei tant akwei to zuye siko auto tena chaise roulante ba esiko na brancard ba tena brancard ba koti na ba urgence ba docteur ba yemi to na poto n'est-ce pas ba ko réanimer et puis a ko récupérer lokola azalaki africaine noir bien sûr infirmière monsieur Mindelo wana dit oh ça africaine ngala tala mena mona ki forme na ina faut avoir ça appelle de la biso mais la symétrie kaka bandi otuna mituna qu'est-ce que ça fait zo ka passe na lokolo passe na libumu na sale bum passe ça le boum le docteur wana ki wana ba docteur amibali ba bin docteur monsieur Abasi ba ye wana batuni est-ce que quand est-ce que ba période na yo euté ko silato et ça va période ça la on dégo la biba période na ça la nga dengo la période de ceci là que je ne comprends pas comment est-ce que la selle bumunanga et ça la nga pasi makasi bwendene alors batiki ba docteur Abasi docteur moko ya Abasi ya bino ça va bon ben alors on peut gynécologue ba gynécologue ne soit pas là ba Abasi en attendant gynécologue ayaka docteur wala abi ça va ba là laisser la brancard wala ba essayer agumba makulu ça le col a écarté et ba jambe manda mbattre la qu'est-ce qui ne va pas vous n'allez pas croire moi si on a écarté makulu
afungoli makolo lokola ne basi sala ba mouvement ya ba astuce ba nkusu esopai lokola liboke et puis ba nkusu bandiko ko bima ebele ya na nzoto ya mutu nzoto ya mwana mwasi na ba docteur na ba infirmier papa biso biso to gangi hey Seigneur ça c'est quoi ça docteur Atis to badi kolongola to badi kolongola to soigner ah qu'est-ce qui ne va pas to tiens ngoma quelque part papa di ko basu ya moko to nettoyer nous sommes les infirmiers nous sommes un corps médical c'est notre devoir c'est notre travail ba sa ta basali lengola mundela yi ba docteur ba to di ba bendi ba kila ba sali ba bendi makila no surtout ba kila dans laboratoire pas fiston y a rien ba monier a la zemité matrice eza bien connion surtout eza bien mais ya zo kakaka passe oh ngana yeko tu na lingala mama boni oh oza congolaise oui na Congo maman qu'est-ce qui ne va pas elle a comprendre de vraiment comprendre de Emmanuel Kalibumu passe et puis continue pendant 7 ans en kusu ezo bima siko ya moi comme même balé ozo pangusa kaka c'est pas possible maman o apesi di so tuni fi wana na poto a oza yo mobande kono bazate o bande kono nga bazate a la poto na zaka ngai moko ya okenda poto obima libande ya mboka Congo Brazzaville Angola Cameroun Gabon Afrique du Sud France Belgique whatever ici kozali okenda yo moko yebaka objectif no kende la poto zalaka na 6e sens yebaka eko sa nini ici kozali wala yebaka objectif na yo aipa mama mais le kola ba moni mo maladi te boy yebi ke so africain mboko eza makambo ebele est-ce que qu'est-ce qui se passe au juste aux qui mobile ya mutu te ozaki na problème na mutu moko te na problème na mutu moko te yo zata na ndeko moko te habité nga za ndeko moko te mo zala ka yo mo habité na za copain na ngai wana azali mutu ya Côte d'Ivoire ivoirien asala nino non asala ba business na ye akenda ba Benin ba Cotonou asala ba business na ye c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais au moins, les maladies, c'est normal, ça va. Il y a certaines personnes qui ont ma compassion. Hein. Maman infirmière, elle n'a pas fiston. Qui passe, ndekonanga congolaise. Ndekonanga congolaise. Dans azali muluba, mais ye azali mutuyaba Congo. Mais ndekonanga congolaise. Nabino, azali ndeko awate. Et bah fille ba mingi solitaire balinga ko kota ba kampena mingi ba congolais ba kamutu o le kana communauté etali kutu yeta sala ka vie na ye comme c'est doit moi si oyo ba kusozo bimaye na partie intime asala ka quelque part azali pe femme de chambre mais abana ko kota ba cour kaka ya nurserie ya ki infirmière Yes, comme infirmière, mais là, il fallait qu'il à côté de cours pour aller dans la homme de vierre, mais avant de quand Sambongo et consort, mais avec une femme de chambre. Abi au monde des alliés, le collab docteur va l'examen, l'examen belé, bah Monique, voilà, ça dit 3 jours dans l'hôpital. Abi si benga siko na nous fiancé na yo. Bon, fiancé trop dit mobile na yo wana. Voilà 3e jour. Parce que le collab c'est que ça de côté. Moi je suis à question ye mudazo s'occuper na ye azo la mo biloko kaka ndenge za ka s'occuper na ye dazo ke le kola ndeko na ye nyonga la sepla ya sto komi libanda ndeko na yo o ozana ye pembeni wana muto boyo kana ye très bien o ba kana kinga na makela la buni tutana ye wana ndeko na yo ya mutako ko ideo ezaka ateki fubo tubana ye papa moko mama moko te tout le monde a battu ma famille moko famille katana ba sala bandeko na bango mabe tout le monde bango ba bonga bandeko na bango ba sala batu mabe mais mutu moko boyeba na nenga libanda vipe simba makile tutana ba vipe bonga ba bongisa ba via bandeko sundengo wana te o combien voilà mais comment ça fait que lobi on la copain na yo sala ba business mais azape na moi katuku bianza amonaka moi quelque chose mais ça fait 3 jours à l'hôpital
Bah, examen. Et autres makaka bien, nous sommes négatifs et consomme, yo santé ya bien te, bankusu ba bima bo ndengini. Ayi pas fiston. Na sopo ya ko blessé, que ceux qui bankusu bon, ezaka rare. Na ndenge to yoka masolo, totalaka natalaka au fort papa fiston. Ba masolo to yoka, ba to yoka ka, to mona awa ceux qui mutu bankusu ba ndengu wana. Ça dit que nzoto ya bon moi si est poli et comme aka difficile ba bika. Na boy ko essayer que bika te et ko démoraliser. Mais comment est-ce que copain na yo zo dinga ko tala oteti ko mekala no ko benga yi. Na la moni lokola. Na ben tu na ndo sambela nzama na mo de copain na yo azana quelque chose na makamo. Est-ce que obi copain na yo akenda ka ba Cotonou ba Benin ba ko Afrique kuna yaka do bosa bien apesa ko ba mbongo. Est-ce que au moins la kaine ndengeni abinga pena ebité mais après ça ndenge wa mboga mike y a eu un temps ça doit faire un mois la fana qui l'appartement fana ka yemo ka bina fana qui ngambo l'appartement boye ta pa ya ka kotala ngai aye boye to vandi na lambeli ale moi c'est mbali kaka ndezalaka ita suka na ngai ah mama nazo pesa yo mbongo pour la besoin na yo apesa nga $30,000 maman la infirmière gagne pas fisto na tunie combien abi $30,000 abi na poto awa na Belgique mobile a pia $30,000 asa mwana ya Mobutu te mwana ya Kabila te mwana ya Tshisekedi te ndeko ya Olive Lembe te eloko moko te a pia €30,000 abi oui Nakutu, azoloba na normal. Azoloba normal. Le roi mutama était pas si moi douleur et elle moko yeme kebe. Ce qui douleur est ma casse, voilà ba kusu ba ko bebele ba do bebele. Ce qui dimne mwanda ba mike wala zolo. Abinga pe na comprendre kité. Na tuna ki ah papa. Na ngamo na mituna déjà wana malade. Abi na mboko Belgique ba pia $30,000 bananga na botamba so pia $30,000 yango. Abi papa mboka oyo yo salaka ba business napela kendaka musala yo opesa nga $30,000 eloko na yo sali pour opesa nga €30,000 boy. Ah mais toi tu ne crois pas, moi je t'aime non, tu es ma chère, oui mais 30,000 c'est belé, c'est 30,000 européens, 30,000 € kaka boy. C'est ainsi que mobile on a ABC non, on a salé coopération mo boy bimi, je me suis dit je pense aussi à ma chérie na pêche 30,000. Ça va? Nandima $30,000, na joie $30,000 wana. Maman na $30,000 wana, na soba moi 2-3 bila moi quelque chose mais mbongo wana oloba boy na ndaku eza $29,500. Exactement $500. Na zana ngona nuka na ndaku kuna. Mais je ne comprends pas jouer atendenge nini. Maman na abi ah ngana moni ngo moi suspect parce que maman infirmière bayi so na kena sali musala mukena na leki Nathalie saka ndengo wana pona na malai ko lingate à se sentir seul ya bata mutena malamu bazana na mukili oyo mutu okutani ka boye bani te mamu makila et tutani et simbi ayebisi na yebisi papa visto benga na mbali wana nga isuna ngata na live na sambel na molaki na mona mbali wa ondia na quelque chose bike batone batanga ba ivoirien ba béninois ba camerounais ba nigérien ba linga kisi makasi ils sont prêts à tout makambo de mona sa na film wana ba sala en réalité makambo oyo ya ba nkusu ba batu tala ngomi na film ba nigérien papa fisto histoire vraie na Belgique na Bruxelles ngai mutapesa nga eza mutu soute ngai mo na zo vivre ngo papa fisto otanga komona ngai te please aza corps médical bengaye mekala tante nanu ke osalinga boye pona nini olingo lozo lokani na vinanga mekala ko grimacer na amona soki boye ba soki ezayete et puis tango zolo bana ni ngona enregistrer ya ça la attention na ba conversation ba to ebele ba ko enregistrer ba to yeba yango so la motu likambo ya secret zalaka mingi na ba réserve ya ko employer ba mumushusu batu mikolo bakomi ko enregistrer batu makasi okomi hein voilà to partager tout la page
partageaka to biso émission oyo esungi yo te tango yo ko partager yango et ko sunga de komoko songolo isika moko pakala yaya moi je suis là sur téléphone à composer abenga chéri na ye wana ya ivoirien oui allô boni basololi Gérard tangina kombo Gérard comment tu vas boye mais Gérard comment ça fait que moi je suis malade. Ça doit faire 3 jours on est à l'hôpital et tu t'occupes de rien aux obenga goutouté et le comment côté Gérard oh non ma chérie je suis un peu occupé je vais venir boye kralez à la Carabi. Oh tu vas venir au camp dis-moi Gérard moi je suis une Congolaise toi tu es ivoirien au salinganine yo salinganine intention Alexandre na biso okokanga ta mukete qu'est-ce que tu as fait mbala moto alubara mobile wana akati téléphone oui tanga akati téléphone a bloqué moi na mwasi wana na nyonso a bloqué na Instagram na TikTok na Facebook na appel normal na WhatsApp moi tout ya communication mobile wana a bloqué tanti wana infirmière abi on ça yoni nenga bloqué boy na mona de Jésus mystique koninga lisusu ko continue hôpital te senga bango obima makambo oyo na moni eza spirituel eza omoni yango mo remarquer mo bala kati eza lisusu makambo oyo ninte so o continue boy mabe ko koya to ke na ndenge na biso ya africain na ndenge ya prière senga bango obima moi je suis pas comment non ça va na bima allez des à l'hôpital so bigina noter ngo bima bayaka na lettre au signé a signé lettre wana alinga bima pa fisto abimi akena ndako ngai oyo tuyeba na l'hôpital wana na zuye lokola ndeko na ngai pa fisto na tiki ndako na ngai ngaza ngambo na la boti na nute na la chérie mais non na boti te na fanda ka pe ngai moko na komi ko vanda pa na yi pendant une semaine na osunge na misala et constat par ça qui va kusuana donc il a ça corps médical oui et boyebi yango soki mutalinga bima na hôpital ba pesaka infirmière moko ala de la kayo ngana sinaki ke ngamu tuna ko banda kolandela yi ngala landela kayi et pendant ce temps on a la kuna na zone na memie na église moko songo l'église na biso na Belgique to comment pas pasteur wana to comment pas pasteur wana tozo sambela apesie ba psaume asambela kanandako est ba psaume ngona omona ngo susu la komaki yango quelque part to ba pesanga di solo ezaki na ba psaume ngo est-ce que je vais encore retrouver ça ezaki psaume 10 na psaume 10 psaume 93 na 105 ite ba psaume ngo il y en a quand même psaume ngo ouais mais je crois que je ne pas retrouver ça la comment ba psaume ngo papa fisto azo sambela ba psaume wana yaya si vous ne croyez pas au bon Dieu oya biso croyaka la Seigneur oya biso c'est encore possible nzamba osala na miracle je vais pas retrouver ça je crois ils en a téléphone auto ça la bino interview mais ça la prière et soit akena ndako ba pesie ba psaume oyo asambela ka psaume ngo zaki ba psaume nini mais je me rappelle la chose zaki psaume 105 109 109 105 ba psaume. Attendez, je vais encore vérifier ici est-ce que ezali nazomona te mais ça viendra ce gars après émission on a besoin de psaume wana. Voilà, j'ai retrouvé. Et c'est là qui va pécier psaume 31, psaume 91, na psaume 109. Azo sambe la psaume wana tongo pokwa et puis la prière. Yaya. Dieu existe encore.
na bamasolo oyo nyonso tobeta awa o moto ababa nkusu moto asali ezalaka rare mwana mwasi abika nzamba ye kosala fi oyo grâce fi oyo abiki bankusu ekatani e nzamba atalisi pasteur wana eya ba vrai pasteur ils sont encore en Europe basali abi oui mobile na yo wana chéri na aussi tu veux alingaki a sacrifier yo mbongo ya pesaki yo wana 30 000 € wana ezalaki mbongo na ya suka yango ekokunda yo yango abesa donc asombaki yo déjà yo oza kutu motema makasi tango ozali mbongo wana odepasa ma mokie ezalaki ya osigne départ na yo yo ba 5e jour olinga okoma te olinga olala pongi olamuki te me nzambe alingi yo yango ebaloki na makambo nkusu ndenge wana yaya ntapesi to ba fiston nga moko présente ndeko mwasi wana abika bankusu ekatana bankusu ekatani azongi normal tanga na mona akomi normal nga pe azongi ndako na nga ndeko wana azongeli musala na ye ya femme de chambre yoka siko lisolo lokola ye abane kopana ivoirienne akomaki na communauté ya ba ivoirienne n'est-ce pas er moko donc ba ivoirien minga ande kolanda yango parce que ndeko yango ivoirien yango ayebala yipe mukela communauté na bango yoka siko lisolo papa fisto ekoleka 2 mois ou 3 donc 3e mois boy nga za infirmier papa fisto nazoko po parce que alakisa nga photo na ye na mona ke mbali wana consort na mona baya na mobali moko ivoirien on dira père de Moutou akomi kosala ba vide na Moutou le roi père de mémoire tant ba bien ça ivoirien oh n'infirmière ivoirien pour ça mbongo nini bo voilà na zuma vidéo moko na skit na photo la mona ka mobali wana photo mais oyo koza la yete c'est yete moi des trois autrement passé parce à bloquer ndeko wana congolaise na biso partout azobela mutu aina na ba ndeko na ba ivoirien tant on a tindeli ndeko wana vidéo wa photo bitala oyo mobali na oyo mona ka eza yote oh ye wana bi voilà ba ene awa abeli mutu asali 3 jours d'hôpital ba ndeko na ye ba ivoirien ba bino oyo eza makambu awa te ba bimisana hôpital ba stindie epa na bango na Côte d'Ivoire ba kende ko soigner traditionnellement tango bazongi ba kene église siko passer soango oui to salaki retour à l'expéditeur na ba prière oya biso yaya nzambe obino sakalaka nzambe frappe soko ozali mwana elaka ya solo ozali mwana ya nzambe ya solo nzambe atikaka bana na ye te et puis bato oyo balingelaka yo bulu bato oyo balingaka yo mabe ekomela yo yaya la prière na yo loba saka bayesaka nzambe retour à l'expéditeur oyo nyonso aza na besoin ya mabe oyo nyonso osala yo mabe azolinga yo kufa yaya nyonso wana ezongela ye moko okomprendre ezongela ye nzambe akosala ngo ndenge olingi asala yango bato baa na motema mabe bongo na mokili oyo ndeko ndibela ngai okondima yango te alors au moment où je parle ndeko wana abiki nzambe abikisa ye azonga normal yango na tena pas fiston te beta lisolo oyo pona openie bandeko o te lobaki te torobi alors puisqu'on parle makambo hôpital ndeko moko apeli so pe lisolo na kolinga lisolo yango ye moko abeta yango lisolo yango na kolinga ye moko abeta yango mais avant tout nazo rappeler bino pour la prière il y a le 27 mars il y a veille de prière à Kafu organisée par la servante de Dieu maman na biso Grâce Sylvie thème nango ezali est-ce que mon nom est écrit sur le livre dans le livre pardon des souvenirs comment on a eu comment un livre à souvenirs nde ba ko développer yango kuna yaka
joie papa, joie bana yaka, joie maman, joie bana boya ko vivre guérison miracle parce que vous allez veiller moko ya kafu. Maman na biso grâce Sylvie a organisé un par l'inspiration en Zambie. Veille wani ko sala mana adresse oyo 47 boulevard de la Muette, code postal 95 140 na Sarcelles. Alors direction à bis ezali direction à Charles de Gaulle au kozwa bis 95 02 topé bis 31 au kitnari de la Muette. Voilà. Pour tout contact, au Kobenga Bongo, soko za libande à France, au Kobenga na 0033 65 22 19 769. Soko za la France, au Kobenga, malamoko na 06 52 21 97 69. Soko zui, au kagi numéro bien te, au Kobenga biso, pona to pesa yo, numéro au Salabongo, réservation. Voilà. La cotique là, il y a Oyo Kalisolo, Siko, Yandeko Oyo. Comme on a eu maman aimé, il y a un accord médical. Il y a un accord médical. Lisolo yango za indenge nini. Voilà. To cotique là, Kalisolo ya maman la biso Oyo, landa Lisolo Oyo. Voilà, maman la biso ya liboso apesi lisolo ye aza la France par ça ya Belgique tout peut lisolo ya Belgique sikoyo loko eza de masolo similaire na linga ki ya mibale oyo ye moko abeta ngana bino to yoka ndenge ndeko abeta lisolo ye moko ya surtout ki na France maman oyo aza aide soignante ya ba infirmière ba mona makambo est-ce que que ba infirmière ebele bazalaka violé par ba bord batu bakufa bayaka ko violer infirmière to batu esuma infirmière au monde ya et puis singa cher de pour solo oyo soki ndeko za infirmière no hôpital moko songolo ya eish salaka attention lisolo oyo robeta oyo lisolo oyo et salama na hôpital moko na France azo personne comme hôpital ya zelanga na personne comme hôpital sika lisolo oyo salama bozo mona batu pena bakufa malade azalaki wana akufi mais azongi ayeko violer ayeko bima na infirmière moko songolo yango soki ndeko ya infirmière na nini sambelaka mpona ndeko na yo o makambo oyo bamonaka na butu ya ndimelanga ezali pasi ya kosakana te voilà kombo hôpital yango ezali nini voilà hôpital en la France, et comme Henri Mondor. Est-ce que le France de Henri Mondor? Henri Mondor est allé na numéro 1, Gustave na Eiffel Crétel. 9400. Mon sous-super dans l'hôpital, Bichat Claude. Hein? Bichat Claude Bernard AP. 46 rue Henri Hichard. 95 018 Paris, hein, ils sont à 18e arrondissement. Voilà. Donc, ils sont au Robeta et Salami Kuna. Tout le monde ensemble, ngana bino, pour comprendre makambu oyo et les kaka naba hôpital. Voilà. Ils sont au Robeta lisolo la yemoko. Tout le monde ensemble, ngai na bino. Est-ce que la régie aux apprêtes? Nous sommes à commun accord avec la régie. Appelez biso audio ya lisolo oyo ndeko to barango chaque fois so dans lisolo na yo ongo tinda otinda biso audio soko lento play audio na yo to ko play audio na yo to sala kaka ndenge yo moko okolinga voilà to na histoire ndeko ngana bino ensemble to kisa yo mutu ko soa ko sala ndenge salinga to landa na France na za aide soignante tadi bayaka na hôpital wana même ba personne âgée Fisto, bato mona ka ba malade bayaka na hôpital wana. Même ba personne âgée. Ezala ba personne âgée te ba mususu baza bandoki baza na bisala mabe. Vraiment. Papa ça fait 11 ans na boîte wana na sala. Ana kopesa kombo te. Wana siko na kopesa kombo na ngati na kombo na ngeza meme tango kobeta lisolo okotanga kombo na ngati. To ba koyeba. Na boîte wana papa. Batu basala biso ba mystique mwasi moko amundela kufa kuna aloba na konyoko la bino papa azwaka sincère ngana saka na butu akozwa sincère fatigué tango boko landa
bolobi nani na collègue nanga tozoluka nani mutu bendi sincère tozomona te o mutu te mais tant tozoyoka basapato na ndenge azotambola na bafongola ne po azalaka na bafongola bando tia na loketa azalaka nani tokokoba mwasi mama moko mundele azalaka nani azalaka maladi okay tokomi na étage deuxième étage ozoyoka mutu azosokola na chambre wana mais awa mutu azate mutu anga asi akufaki nani yango azosokola awe likambo nini yango tokomobanga tofongola porte boye papa mutu azate me mai ya moto chaleur omoni soki mutu autosokola mai ya moto na milinga wana na bapa tobomi mwinda tokimi ekomi kaka oyo mopanzi na ye o mopanzi ne donc prière si prière ekomi trop de trop toye koyebisa cadre alobi bino boyebi te makambo elekaka donc on fait comme ça ekoleka nasala pause topemaka papa sali wana nakomomona ngo soki akomi kuna suki ya mutu eteleminga nalobi oyo naovanda su wana te nake nasala manger ya kote bato ba Alzheimer wana mito ebeba navandi bakiti moko ezaka moni bakiti oyo bafauteuil confortable wana oyo eza ya télécommande natia yango kana nga pause na pemi po 4h30 na lamuka na banosa ba change na ngai parce que déjà aussi topesi bakisi na sa ba échange na nga et tout papa 2h du matin na sutuka mbata na lokolo donc na sursauté na lobi mon Dieu ça c'est quoi na lamuki boye na tala mutu azati papa na fukami na bandi kosambela tina lobi ngana yo toyebani na yebite nini yango na lingi awate na ngai te ngana ye kosala musala makambo na bino na yebite na ye pona kosunga bino awa na lobi titongo na bandi ka miso kofongola boiti na bana sisi musala na ngala kei nzoka ne tinga na bomba na nga secret collègue mususu ayako remplacer moninga na biso nzoka ne na sala repo wana il pas vivre makambo na ye donc parmi malade moko azakuna na mususu pe akufa po monana oyo azana na bomo na oyo akufa njoka nda ya kolale na butu wana ayaka osala nini aka kolala ye ko bima na ye na butu infirmier aza mwasi to mbali malade ya nani mwasi collègue na gawa na mwasi mobali amonaka tata moko aza kuna aza na bomoi na moko touta kokunda ye ça fait 2 semaines ayaka kobima na ye sikoyo azoyeba te kobeta lisolo na nani ngai sikoyo jour na ndoti na ndenge ya kimutu boye soki alali boye azosentir mpenza kilo ya mutu ti azosala barapport ndenge mwasi asalaka tu mbala moko asutuki boye comme aza mizima jour mosu akomoganga nakotumba yo na Coran ngana yo toyebani te soki akotelema bomoni mai ya mibale na nzoto melongi ya mutu azomona bato wana na abeta lisolo kabomba jour mosu nake na chambre moko mwasi moko akufa madame Amsalem azalaka juif naobi nga nasala manger oyo bambato nakomozwa oyo ekomi déjà 2 fois nalingi sute nake na nga na chambre wana natandi couverture na se papa naozela 3h mpo nasala prière na nga na sutuka kaka mbata na elongi nalamuki boye nalobi po nini nazo comprendre ete nasambe nalali papa vers tokoma 4h nga moko na vivre yango mutu azoya kobima na nga siko na puwa wana nazobundana na ye ntango nazobwako boye namoni papa moko azalaka maladi moko akufaka epa na biso wana po likambo nini yango nabombi yango 1 mois 2e mois nabengi Monaïcha tovandi wana nalobi Monaïcha moi j'ai vu des choses ici c'est incroyable po aza mutu wana Monaïcha wana aza mutu akomore na bandi ko bete lisolo ndenge na relate abisinga emi
Laisse, moi je ne savais même pas qui dire. Ça fait 2 fois. Monsieur Vavasser couchait avec moi. Et Monsieur Claude. Hein? Comment ça? Mais les jours quand tu m'as demandé qui fait couler l'eau, c'est moi, je suis allé me laver. Donc, l'amour qui n'a pas ma kidi à mi bali. Après, na yebisi tant ma bête là ingali solo ngape na yebisi na bête li solo bambata on la joie. Et puis na yebisi ngape tel monsieur avant Koufa pour semaine wana nga na moni après eko Koufa le 14 juillet il y a 2024 ou to l'état. Et 2025 photo. Avant Koufa. Wana okuta. Avant Koufa. On peut se bakisi. O solo na ye. Oui. Avant les gros. Azalaka commissaire de zone oya poto to bando lobana ye tout et tout le temps abando loba soka moni ba ebso repos so sali reporter siliki après a commencé à la bager à lobby ya bunda guerre à Vietnam a commencé à bager zomo na zo beta couchez-vous attention chargez les mitrailleuses. On va nous comprendre. Donc, tant que ça après quelques temps, aïe kokufa. Nga siko na meba li solo wana. Mona isha siko to fi moko aye mpo mususu akima kina yenjo kanda banomo na pe bajango. Mususu aye ko remplacer collègue na biso wana. Akoka kite jeune fille wana za 21 ans. Oebika kimi ava kima Rachel. To tunye ni na buto ko mona ko benga bino. Alingi soko vanda ye moko te ba emso zo matali kola ba mesa nini otala ba yaka kolala ngana donc pour dire que na l'hôpital ba maison de retraite ba hôpital tozo to souffraka surtout musala buto yo to mona kama kambu pele to ba infirmier na problème toza na problème papa fiston nazo ebisayo soko za na vie ya prière te oko sala na ba million wana te hôpital angwa okomona ngoni awa na France awa na France eza la Bichard omo hôpital ngo Bichard na Paris Bichard oui na Bichard on a pesa comme hôpital to na hôpital te on peut ça comme hôpital même au PC hôpital même au pays à Rimondor Henri Mondor eza na Créteil. OK. Est-ce que oko komelanga makombo ngo Henri Mondor? Voilà. Alingaki boyoka yango bino moko témoignage de quoi pesi parce que madeko musuba ko betra masolo lokuta non. Nalingaki boyoka ndenge de quoi expliquer moko makambo oyo lekaka na ba hôpital na ba clinique. Donc, ceux qui mouana na yo, maman na yo, ndeko na yo, aza corps médical, aza infirmière, tout ça, me la répond à bango. Ba malade, m'sou bon na kawana yaya, bazara batu normal te. Et ko linga mingi gentil, bah, c'est mon truc soit. So na bo na bi boss la mingi na maladie mais voilà ça musa la bino ça ndenge mais ça la attention. Ça la esprit à prier. Zoaka contrôle, zoaka possession, ya isika oyo. Yo osali kosala musala c'était pas prévu to play audio oyo lenga na bete yango mais etadi masolo la sina beta ki moko dishanga moko oyo mais lenga boyo kana audio oyo pour les autres ko beta balo pour comprendre que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes boyo kindeko ndege yango mona mutaki asa infirmière asala ki na butu azongi boye kase na ndako voilà tu beti so ba infirmière mais ba tebele oh ça la femme de chambre là na musala Kasebe pour la nini. Nani yaka kosala makamna butu. Priez sans cesse, car nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Voilà. Autre chose à présent. Kinkesser est mené à Koufa, ça fait longtemps, depuis 2013. 2013, je crois. C'était les 13 février 2013 ou le 14 février 2013. 2013 ou 2014. Je crois 2013 au Kinkesser est mené à Koufa. Ça fait combien de temps? Mais quand, donc, comment il est 13, j'avais pensé à Kinkesser est mené à Kongolo Zonso.
denga de koloba bango basala trop mais balinga kolongola bango na makambo. Il faut qu'il y ait des gens au basali nzela pour misusu balanda King Kester Emenea paix à son âme asala trop. Alors pour rendre hommage tout ça là qui sélection il y a interview tout ça na King Kester Emenea tango alaki awana na Cape Town tout ça là qui tambola qui un peu partout na King Kester Emenea tout ça là moi interview wana pour rafraîchir nos mémoires pour rappelez-vous que pour rappeler yo King Kester Emenea eu des gens oyo basala nzela ba misusu balanga lelo King Kester Emenea o tu basala oyo King Kester sala ngo déjà te to landa King Kester Emenea suivez. Lokole betakie pona bana ya Jubeke pona bana ya Kinyo pona bana ya Angola omoni oya lokole please comprendre ya lokole please so nzimi ete comprendre ndoki Fiston Pelende hein en direct de Jobo papa ya Jobo moi mon balioti akangi Afrique du Sud na ebini na ko remercier ete yo lo bebele mbanga passe ora Fiston Pelende babeti lokole so ndi ba to ndoki o mote amabe Nanda bolole konikila na maboko kuruza zubebele bolingo silisi saba mayele korino ye Fiston Pelende hein en direct de Jobo papa ya Jobo moi mon balioti akangi Afrique du Sud bisotu to ya kotala lokole ya Jubeke. Juste à ma droite, hein, j'ai King Kester Emenea. Bonjour King Kester Emenea. Oui, bonjour Fiston. Voilà King Kester, yo, ça qui na Paris, au Kiti, au Meltenakin, mbamo tout le monde na pays demandé la centaine de rennes. Bon, moni na oti Paris, na salis kal nakin na salaki un jour, après un jour, na ke Lubumbashi et pas wapi. Na zaki na festival il y a Dédé Mopassa. Après Dédé Mopassa et nagi na sengo trop ya oyamba l'air na zongi na kin ya oyamba le grand producteur Paul kwa utaki awa ayaki na kin uniquement pour na kozwa kwa mambo mfomo pa atari wambi kwa ngolo zonso Emenea. Donc après wana na vandaki moi quelques jours déjà comme musicien bakitaki ya moto yoko kita to kitaki na Jubek na Johannesburg to lali wana un jour ya moto na Cape Town na suka ya Afrique place Afrique et suka place ba océan mi balé kutana océan Atlantique na océan Indien. Donc voilà, donc on a essayé trop, santé ça très bien. Kitoko trop bana Congo ne kesa zoloba azana mikilité azara en Afrique. Kester on expliquer bana kin volando sukoyo akay na yo mona ondeng na Jobu ti à Cape Town. Bon normalement to mesana na bakay. Bon akay ya awa eloko pomoni na bakata bakin. Tokena kata ba Congo tokenda Mbandaka Kisangani Kananga Mbujimai Chikapa tokenda Kikwiti tokenda Goma Bukavu tokenda presse ba pays baba na province belé na Matadi Boma ba province belé to sala engombi ya danger so yego zo Angola na Kafunfu so yo zo ba Centrafrique ba Gabon ba pays belé na kenda mais awa penda en tout cas na sepeli trop pour l'aéroport, venant aller en commune aéroport, il y a Djobourg, na moni venant bater belé. Na yesu ça na Cape Town, bater belé. Maintenant tout ni ba singa ke artiste belé ba ya rabo awa. O zo mona do biso pe to kamwango ndenge ni to longo ba parler na biso to ye awa. Ndenge ni ba to zo yamba yo boy. Po artiste belé baya awa nan bayamba bango boyete do ya ona ebisa ba ona mona nzambe eza na Jobour eza na Cape Town nazane sengo moko na nazwa yango te esengo nazana ngo
quand il y a une petite fille, il y a une fleur. Donc, accueil mon digne, il y a chef d'État, quoi. Donc, on a vraiment flatté et honoré. Vous comprenez? Donc, il y a essayer autre. Kitoko trop king kester tozonga un peu nakala. Tant king kester za abandara musique na ye. Bana kimba mesa wa king kester lo ba kaka actualité ninga komi mais on peut avoir une chance de beta historique. Boulou a venir comme un musicien. Ibanda ndenge nini ti yoko malelo na victoire. Mais mon est à Cape Town, dans la Cape Town, quand la tête au Cape Point, na place Bamarambo. To bana kini ba ebi déjà que wana donc grand kwa mambo fo mon patari wambi kwa ngolo zonso. Bana kini ba ebi que yeku tudo mutasaka na yete. Et puis ngana zanet prophète, o tu na prophétisaka, on a lobare salamaka. O tu na lobare salamaka. Vous comprenez? Donc on a expliqué te bana kini qui je suis. Mais les années de Coca-Cola to profiter. Les années de jeu belé, donc mirinda, donc il faut tout ça la promotion, on se comprendre. Attaque net school basomba trop, il faut toujours promotion, il faut toujours la kobagisara, on se comprendre. Alors on a comme on a mené ya, on a ça ba musicien tout on a ya Congo, na génération oyo, bozo mona bango tout. Ezala mikolo ezala baleki oya format bango oya pesa bango cours ngayo nde kwa mambo fumo patari wambi kwa ngolo zonso musicien moko ta koleka wana aloba kenga na pesa ye cours te donc même par correspondance donc ngai nde ya omoni sikoyo musique congolaise osala nete kweya mais na kopesa bango ba leçon les jours les plus longs ezobima les jours les plus longs oyo moni ba petit tout baro bazwaka kaka ndenge na zwaka ya batabule bakale Jeff ba Franco siko ba petit tout bazwaka yanga ponga na zwaka kuna enta bango mpe bazwi kote nanga donc ngayo nde kwa mambo kwa ngolo zonso atari wambi mfumumpa donc ngayo voilà historique ya dimi kaka yango wana kitoko trop kwa mambo tolondaki on interview mo lobaki no yo sala trop pour la musique na biso commandé komi wana mais balinga kolongo na makambo naloba l'expérience est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Vous comprenez? Naloba on pamba te na sala trop makamto sala yango bato tout bazo profiter nango bazo lia bali konda bon ils m'a bêté parce que l'expérience c'est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Il faut qu'il y ait des bateaux, il faut qu'il y ait des gens oyo basali nzela pour que bato balanda soki bato basali nzela te bato batambola na molili donc il faut bato basala nzela pour que bato balanda yango mais kingo bakisa ke no balinga kolongolo na makambo neti makambo balinga kolongola yo bon eza depuis kala depuis Diego Kao na comprenant yango na loba sute depuis Diego Kao eza la nature humaine alinga kolongola muto yo asali likambo donc muto yo asali likambo nature humaine elinga kolongola ye pour afrauder abimaneti ye eza nature humaine to comprenant yango monde entier so tali na monde entier partout bato balinga kosala ndenge wana ozo comprendre neti Dieu asala mokili na ye eza danger mais satan alingaka ke bato babosana Dieu ke ye moto asala mokili mais bato bakina kosala balikonzinga bakina kosala balikopa bato basala balikopa banini oyo aleki na télévision ngai yo osala likambo yo osala likambo nini yango osala yebisa biso likambo nini kende na télévision olobake nga nasala boye donc yango tokomprena ke Dieu asala mokili mais Satan alinga kosala neti ke ye et pourtant eza ye te eza Dieu nde asala mokili alors comme eza loi ya nature tokomprena yango ke kwa nini ntina kwa zo comprendre kwa nini ntina nga nayebisaki bango nedidika mo nayebisaki bango ke jine il faut moto to alata jine didi kinwani le sauveur de l'humanité awuti kutu na mputo ayebisaka ke non kwa mambo nauti kuna ba grand couturier to balobi ke
mikolo eza jean donc yo ozalaka na raison kolata jean moto wana alataka jean moto wana alataka jean mais lelo tout le monde aza na jean ya kokitisa bomona bapeti ebele bazokitisa bavie ebele bazomatisa mais tout ça eza kaka jean ozo comprendre l'air na koyebisa bango baolinga kotosa te lelo bato tu bazotosa donc eza fashion moto na moto aza na fashion na ye moto na moto aza na fashion na ye d'ailleurs tovandaki na badidi kinwani na balevalois po toya koexplike bato ce que c'est fashion ozo comprendre toexplike bango bien bayeba donc biso to bato koya tomona totambolaka trop na monde entier poka pays na biso balikonda penza eza te mais sinon te na ba Michael Jackson ba Lionel Richie ba petit to na ba Beyoncé ba petit Puff Daddy toza ndenge moko quoi toza ndenge moko toyebaka makambo avant ba Garfunkel vous comprenez mais pour pays na biso kaka bo balikonda ezomona na te yango bon vous comprenez mais sinon te biso ne to lakisa ba makambo vous comprenez mais bango bayebi ke mutu wana kwangolo donc so totiki kaka boye tokobima te tokoyebana te tokomonana te faut tosalaka cartel tolongolaka ye tobomaka ye mais le pouvoir vient d'en haut Dieu mutu apesaka pouvoir eza mutu mokili te so comprendre nga Dieu mutu apesaka pouvoir eza neti ezaka lisolo nazobeta kwa bapesa kino vie kese bamusicien vie kese alataka sulu moko alataka sulu moko Weston ya kroko ya rouge eliaka 6 fois vie kese alataka sulu moko nake na Paris bapeti na baka na Paris batonino Fernando bagiki mvula bapeti ebele me vie oyeka na sulo susu vie sulo yo kaka une semaine deuxième semaine abengi Didi Kinwani po Didi ayebaka na expliquer ba faire ba bengi ba maker mbele ba bienvenue Kamba na bengi ba on a kaf na bise ba on tala Tonino Fernando na giki mvula bazo bisa on suma ngamba soul 2 semaines pour la benginga bon les grands producteurs quoi pour la benginga na lobi pour la répondre au kalati maintenant ba faire na osala na kati ya Paris na kenda tina Weston na mema bango na mema on tina maison Weston na Champs-Élysées on a zolo baba parisien ba yebi monsieur qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous désirez na non mais je suis venu pour ma paire de Weston je veux une noire mais non mais monsieur il faut commander ça se passe pas comme ça tu le sais il faut commander bon je veux une noire, une paire noire comme la rouge. Et vous avez combien? J'ai 1000 euros. Ah bien non, mais c'est 5000 euros. Hein. Et puis la compte c'est 2500 euros. Petit nanga tonino na kimvula babeta cri. Babi vieux. Nabi na memaki bino awo aller bako gazenga que père kaka ya chaussure rouge na inga olobate ifaina mema bino kaka wa boyoka enta petit tonino na kimvula balobi vieux lataka ya même tous les jours même faisait même nango lala nango kutu d'autres dozo comprendre voilà bandeko balendi to suki awa pona session na biso ya mokolo lelo je crois leo tozalaka na session oyo eza mokolo ya dimanche to kutana peut-être prochainement na numéro mususu ya Radio Lokole masolo si votre chaîne Radio Lokole télévision le soir on peut sabiso benga biso o pesa liso na yo soko bengi biso ozibiso te komi tumusamate tikela biso audio liso na to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango allez. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous tous qui avez suivi. Partagez cette émission pour la Esunga Bafami Moko Songolo et Sikamoko Pakala. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Aussi bien limeti pembene ça c'est papa sueno nini. Baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.